Bote balandi nyonso ya Kuli Media Télévision pe ba o nyonso bazwa habitude bo mesana kolanda biso na cadre émission na biso Congo News lelo yo toye toza na kati ya Lemba Terminus na kati ya ndako ya actrice comédienne moko oti kotika biso na tongo ya lelo na kombo ya Mindondo wa bande ko jouer na groupe Salongo nouvelle ekomeli biso na tongo ya lelo mingi bande ko internet bazokanta neti eza buzz ndenge internet emisani internet alelo koma kosala nango ba buzz yango biso Congo News ndenge tolaka bino toujours kopesa bino ba information oyo eza ya solo tokiti lelo sur terrain po topesa bino ba information ya vrai. Donc nazokende malembe na okutana na bandeko ya yo babande kosala na musala moko na meka kotunda kopose bango ba question likambo ngo ekomi ndenge nini bazwi nouvelle ngo lelo. Est-ce que Mindondo abelaki makambo ngo esayemi ndenge nini pasi mingi na mitema bandeko balandi ya Kuli Media Télévision mais cho ezati za mokano ya Nzambe tokopusana pembeni na bango pona koyoka mwa liloba o baza nango ya koloba. Bandeko na kopusana nanu pembeni ya pasteur oyo ya bande kolandela ba prière wasungaka bango asungaka libota na ba prière tomeka kotuna ye makambo ngo elekani ndenge nini nakie déjà ye baza pembeni na ngai. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Ozoleka en direct ya Kuli Media Télévision oza pasteur oyo alandelaka famille na mabondeli okoyebisa biso likambo ekomi ndenge nini? En tout cas Nzambe ye moko ayebi nyonso eza nouvelle oyo ebeti kake na mato ya bato ebele liwa ya Sœur Solange Mindondo. Donc ngai personnellement mikolo nazalaki te naendako te ya na province ya Bandundu. En retour na ngai koyoka biloko oyo ça fait tellement mal asali nini te juste crise ya pamba. Donc eza vraiment regrettable. Dernièrement auto ozana matanga tozali na matanga mo na zo kuna ezali na ndeko mususu akufaki. Alors ça fait tellement mal ya komona ke en bonne santé mutu mbala moko asala crise akufa. Moyen ya ko juger mutu ezate, moyen ya ko condamner mutu ezate, mais batu nyonso bazolela. Soki eza na mutu moko ndoki moko aza derrière problème oyo. En tout cas justice Nzambe rosala parce que soki ndoki moko wana lelisi mokili mobimba boy. En tout cas Nzambe pe aosalo ya esengela sana kati ya bomo na ye. Tozan eloko koloba te Nzambe azwaka lokumu justice na ye sala vraiment. Merci beaucoup pasteur. Maman Kalunga, bonjour. Bonjour. Maman Kalunga nayebi keza pasi mingi. Mais est-ce que okoiko ebisa balandi ya Kuli Media Télévision ndenge nini oyambisa ngwango et puis maman Solange Mindondo azalaki nani epa na yo? Na 6 heures na fongo téléphone nanga namoni numéro na moko Mindondo mais leki ne Patrick Mutakomi ke mutinyo soyebaki Mindondo aza soute akufa ndeni vendredi nakutanaki na ye. Zambé, c'est une sœur. Moi, c'est ma cassie. Vous comprenez donc, Kuli Media Télévision, il y a de l'émotion, il y a la tristesse, mais on va quand même essayer. Maman, bonjour. Bonjour. Maman, est-ce que Sœur Mindondo a tiki bana, a mariée? Ya Mindondo bana eza biso bana ya babale bana théâtre bana protocole
Ya mindondo accepte makambo ebele. Abelaki. Abelité. Elo ni ekomi. Abelité babengi biso kaka ke mutu akufi. Yango biso tokamwa kaka. Tokamwa kaka, merci. Merci. Bonjour. Tomoni na matanga ya maman Mindondo. Okobisa biso ndenge nini yo ozwi nouvelle yango? Pasi ya. Pasi. Zongo pasi. Tabelité donc c'est li pasi. C'est le roi kaki na matoi. Ça passe. Est-ce que nayebi te mikolo ta musu bokutanaki na ye bomonaki ata mwa sini moko te ya mutu azoka bien te? Voilà, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Yaya, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, ma soeur. Ils ont pas si mingi, mais je suis dans mon canal Nzambi. Ils ont coulé média télévision. Oko ebisa biso sango oyo ekweli biso na tongo tongo ya lelo. Ebandi ndenge nini? Mama abeli azalaki na basigne moko ebanda olakisaka zoka bien te. Makambo yango eza ndenge nini? Akufi na ndaku to ndenge nini? Tazane vendredi. Azo belate. Azo bien. On a même dansé avec elle sur le plateau, la scène. On a travaillé. Balé na biso bien. Na basazo tonko tokene. Asinga bimis vanda. Abse a maman. Fona ke otonga bateni mususu o etikali pona bato minene. Mais net il est déjà tous ensemble comme ça tout le monde encore. Non OK, il faut être la main à tailleur. Na que prière. Oh, OK, ma fille c'est bon. La timide là. Na que Samedi Benga, appelle tous les enfants et ça va en production toi annulé. Mais moi et toi, on va se voir demain dimanche pour l'émission. On va dire, OK maman, merci. Dimanche à Bengingabia, ma fille j'ai annulé le programme. Comme ça, on se voit le mardi. Moi-même, je serai sur le plateau à 9h. Je dis, OK maman, moi je vais commencer la répétition, puis je vais venir après. Ah oui, toi, je connais. Mais dis à tout le monde d'être là déjà à 9h. Parce que toi, on a filmé, on a la production, nous sommes au jeudi. Chose grave, na nuit wana bakomelinga maman oyoka bien te bakene na Sainte-Anne lobby lengna iya na oka nsoto kilo na oka nsoto kilo na la ikutu journée mo malanda kuti téléphone ezali na problème na tini ba bongisela nga ba ina téléphone na pokwa na fongo ba 22h je vois le message que non azana soins intensifs On est à l'hôpital. On a maman yemo, basi ba transférer na maman yemo, na maman yemo, on a soins intensifs. De ton abongama, na komi ba tous que maman ndaza boyaza bien ta maman yemo. Ba ba na disponibilité ya ba ya. Directement son frère cadet me dit abi oh non bon voir na bino assez abimi ba pesi biso chambre ba bien paiement. Ngana kena charger téléphone comme ça je vous dirai quoi parce que je sais pas quoi vous expliquer mais na tongo boya pour côté maman yemo ero moi tout eza malamu te bo vanda na tongo boya à 4h surprenant on nous dit Mindondo n'est plus comment je continue à m'arranger à s'apprêter Sili à 5h on m'appelle encore et puis à moi on a biso pour me dire que maman est décédée réellement. Le temps a bimaka à 6h on me dit oui c'est déjà la mort. Non c'est non. C'était une femme mariée. C'est une mère de beaucoup d'enfants. C'est une mère pour nous.
sœur pour les autres. Donc, la mère d'une très grande famille. Tout le monde était ses enfants. Tout le monde. Elle-même, elle a eu des enfants? Par Bino, Non. Elle n'a pas des enfants. Voilà, ça fait mal, ça fait mal. Bonjour, maman. Maman, bonjour. Ah ben, merci. Maman Ursule, bonjour. Voilà, vous comprenez que ça fait mal, hein? Ça fait mal, l'émotion est dans ma casse, mais on en fait un effort, tous les pour quelques personnes, parce que ils ont l'immédiat télévision, il faut toujours besoin d'informations pour information sur les caca. Donc, on est pour confirmer ma campagne. Le caméraman, bonjour Maxime. Chantez. Oh. Balandi toza awana papa ya mama Mindondo oti kotika biso to komeka kotuna eza pasi papa aza vraiment na pasi mais akomeka koloba te liloba moko pour confirmer bino moko makamuni ni komi ah bonjour papa. Mais écoutez, moi franchement je m'excuse hein. Moi expliquer bien ça té. Les wanaye jusque maintenant. Alors mon imprévu, je ne sais pas. C'est ce matin que je viens de savoir que ma vie est morte. Il était jamais malade, il avait mal au bras et puis c'était tout. Avant-hier, ce matin, à 5 h, il m'aurait voilà la vérité. C'est ça que moi je sais, c'est ça. C'est votre quantième fille, papa? La fille, c'est la troisième fille. Vous avez combien d'enfants? Bon, j'en ai 7. Enfants, maintenant, elle est dans quelle morgue? Bon, le dit à maman, maintenant, on a décidé de l'amener clinique Galiema. Jusque-là, il n'y a pas de programme? Non, jusque-là, nous attendons un peu que les gens, là où ils travaillaient et la famille, se mettent d'accord pour fixer la date. Un numéro de contact pour tous les gens qui veulent vous contacter? Oui, bon. Contact, si vous voulez prendre mon numéro de téléphone, ce serait une bonne chose. Alors mon numéro c'est 09 90 90 32 36. 09 90 90 32 36. D'accord, merci papa. Wana bokosi nyama Mindondo bololo Maman Top, tozalia wana maman Top hein. Maman Top bonjour. Bonjour. Maman nango yambisa ngo ndenge nini? Vraiment esali bien te esali pasi. Moko na biso vraiment Solange atiki biso ra aboye. Elle est parmi les doyens, Batunyo Soya Kalaba Pesa Batuposa théâtre, Mindondo Azana Kati. Alors du coup, Tovani Kabo une nouvelle. Et ça li bien on monitoza agité, toujours comprendre to juste na ba comédien ezanini. Qu'est-ce que tu kuna vient na so mundoeri? Qu'est-ce que tu comme sous na Solange au juste c'est quoi? En tout cas jusque là ils ont ça na bien te. Et ça n'a moins émotion par rapport à mon to zalana ye, to liana ye, to vandana ye, to jouana ye.
tosala na ye mingi il fallait ata abela soki ata nouvelle ya malade ndenge ya na biso mondera abelaki tokoloba oui Solange abelaki mais abeli te diku ka mbala monga d'abord na ndima ite ndeka ba réseaux sociaux ezaka na buzoba nango entela kufunga bi eza ba blague nga mona ko ana sur le terrain na sur le terrain be Solange akufi na tuni juste à salinine osope loboko esala ipasi sope loboko esala indeni diku eme mutu na mabeya onga na lobby Solange mutasimba protocole na biso bata théâtre so mutakufi protocole eza Solange nga ndenge esali bwenga na olata su uniforme te na bino olata uniforme te po toza na besoin pe so ba comédien so tolati uniforme tolata yango ya libala so tolati uniforme tolata yango ya élévation tolata yango ya succès tolata yango ya mariage tolata yango ya boti malamu pe ya voyager ce n'est pas biso ba comédien to vanda kana ka ba uniforme ya o ya kufi lobo kuna kei lobo kuna te to sa défila ba uniforme te merci papa est-ce que quoi c'est biso makambo e komi ndenge nini ngana babenga lobi na 21h na ndako nde babisenga que Solange aza na hôpital donc on savait pas à comme hôpital ndenge nini tomeki ko na bengi téléphone na ye ezaki na petit frère na ye pe patronda bisenga que non ve toza na mama ye mo awa Mindondo aza déjà menacé na AVC ndenge nini abino mais ezaki kambo ya liboko kaka nde déranger liboko pouvez pas tout m'expliquer na téléphone. Moi je dis comme il est 21h comme ça héros n'habité dans un ndako c'est pas ce qui n'a encore comme na maïbo mais je t'assure que demain matin dans ba 4h na bonga minanga na tali téléphone je me suis dit il y a un mauvais message dans le téléphone ngai dans fond la té na kena sokoli na bonga miti tanka na ina bima de la fond le téléphone jipe masama pa bengi mbala moko na fond le téléphone jipa zokoto Mindondo kofi na bengi petit frère abi bwana abi bâti na morgue déjà tout na maye mona soins intensifs na liboso na ngabe attendez moi j'arrive ne na koma kiwana bale la tenga docteur alobi que ner moko ekatanaki déjà na mutu donc makila ezai ko bima déjà ya onde evimbisa kiye alors donc ba trouver que on les ba garder na libana ndenge wana yaki bien te po amai ko vimba ma vimba ya wana ba tiemba la moko na morgue. Il y a un problème à Liboko et ça qui passe. Liboko et ça qui passe, ça y est répétition vendredi. Liboko et ça qui passe. Si on a Liboko, le samedi, Amélie n'a eu paracétamol et l'équipe bien, Liboko et l'équipe est bien. Hier, on est à Koyaki, na tongo tang baniba bima à Koyi. On est à Mémie, on est à Kenen hôpital, à Kenen à prière, à Sambeli. Liboko on est comme noir, Liboko est comme noir. Et l'on est, ils ont Liboko est poussé comme côte. Comme Pandi, Sambeli, Soukano, Bambakena, Bakona dispensaire, place va traiter Ndé, Banga et Mokangama. Banga et Mokangama. Ah, Bamonike, Kana Bangote, des bâtiments, maillé mon vers 18h. À partir de maillé mon dé, comme tia bonbon et comme tia oyo, et voilà, à quoi il y a 5h du matin. Donc, il y a un coma, 5h du matin. Merci, papa. Merci.